Et là, quand tu rentres na kota des Kardashian, premièrement, ils ont na mon bon bazar intellectuel. Pour notre non jota muto ekola na kasho. Mani kaza muto ana panja la na kasho te. Gloria ke non gloria zarana été. Gloria bobi ke non les Kardashian za souté. Mais ba oni swatika na tozana biso magali. Ango batambola ra mipiku. Ba omona ba onke bazara mipiku so oya kebo ba olanda na ba onyoso. Mais biso chez nous les Kardashian eza bongote. Manike atika biloba loba. Obi ke manike nga ekamusanga. Mais manike auto lobaka ke non aye ba ke na les Kardashian mutote mozo miko finga manike ozalate ba je o manika sala ka kendara na on be kirina ya utara na on be kirina ye ayaka na ngo biso ba les Kardashian to ko accepter to pese tenter ba Marlène Kasanga to mona ba Henriette Kajinga Belen Kalema ba sala ba succès na kin non d'ailleurs ba okene kutu ba potote mais tam so sali succès pendant 5 ans aka ye na ye au vibrer kaka poni afinga mututi. Nous allons dire nini moi ça bonga na mobali basala bango pona biso. Oh comprendre. Donc mibali basala bango donc ne bazana bazara pona biso donc pour dire que non so le na boyani na mobali na après une semaine après et mon ozo mususu pour basala bango pona biso. Ce que biso na okeza moi ça je te fais chaque ndeni. Nga muta ya ko triquer manike na fête wana. Muta la pe muta nga triquer. Est-ce que manike za muta triquer? Ça t'a le maestro. Bonsoir na Ernst Ozuli Bakou ya Kolandanga Oebino Christelle La Rose pour Mamou l'uranium de la presse congolaise. Vraiment bonne année oui ça vraiment émission 0 to bien émission 0 il y a 2018 émission Bosso il y a 2018 on a sali merci la confiance n'attention vous continuez toujours comme ça c'est LUCV bon s'abonner toujours massivement babi makambu toujours musala toujours awa ezalaka musala rien à dire rien à commenter. Le nambe bino moko ba chroniqueuse. Bala liboso na mbaye na micro nanga et ça vraiment plaisir. Il y a batumsu peut-être mbali liboso pe ba Rolanda lelo na CLUCV nazo pesa déjà. Mbote, bonjour Malika. Bonjour Christelle Mamou. Meilleure vue. Pareillement, bonne année na batu tout ba Rolanda biso. Bonne année boss Jimmy Atio qui mon boss donc c'est un peu ça. Bonne santé, bon boulot, bon maman. Ouais, boulot ça va, boulot est bien vraiment.
kande toyokana na nzambe. Nzambe osala ngokabo. Nzambe osala ngokabongo. Voilà kandenge toyokana na nzambe apesi biso souffle de vie abateli biso apesi biso makasi ko tusuna 2018 eza pona makasi na biso eza pona bolingo na tozana no élément oyo avant to kota vraiment na profondeur et émission na biso bon to kutana juste après merci. Na Yaya Nzuzi Frère Makonza na Sœur Pauline Salela kontima na yo ataba choli yo sangini balaye yo petu na yo kokoka ye dalela na yo molonga ye dalela na yo molinga mina kuya ye dalela na yo nzambe na biso kopesi ya libala ezali nzambe. Amor, uma coisa maravilhosa. Eu te amo tanto no meu coração. Falta de ti, tô perdida, meu marido. Tu és lindo, meu marido, querido amor. Amor, voilà, merci Golo Maëla na loembo kitoko ya Sœur Marissa Kinanga. Félicitations à la mariée nyoso. Na ba obe ba obala ba weekend yango déjà. Ba félicitations na bino nyoso. Na baba na bino bochara bongo nzemba libala ya mama Marissa et ça la bien pour na lokumu ya nzambe. Merci à Papi Nzola Meso propriétaire privé, merci na yo, merci à Diogène Genève Mumba Tokosi 2018. Mambo yango DG bandi Billy Kulu mama mokonzi CPI na mabele na Kinshasa. Donc maman Weston ekola taba Weston ekola taba Weston na Kinshasa ekolela grand frère na ye o yatike o ya landa mes condoléances tozane na Kinshasa. Merci na yo, merci à Gabi Panzo depuis Suisse. Merveille na yo, merveille à Paul Ebon à gaz na gaz. Mon vieil yebi tout ça là on kande tout solo là qui Malika les lots vraiment tout ça non nous même que rétro il y a année 2017 parce que toi on a période d'aba rétro na ba TV tout ça là ba rétro parce que ba tout sous makambo barata qui na 2017 mais tout ça là vraiment synthèse hein que les cas qui boit c'est là qui boit côté négatif na côté positif mais on a préféré toi na côté positif parce que côté négatif c'est là que la négativité c'est qui tellement belé en photo banana côté positif 2017 et les cas ouais positif 2017 en tout cas 2017 déjà il y a qui animo ya bénédiction pour nanga il y a qui année bénédiction place nazora musa nazui musa nanga ya Africa TV na 2017. Et puis par rapport à l'évolution, Tito Côté 2018, en tout cas vraiment, nous remercier Dieu. Parce que nous avons tout à l'heure, en tout cas vraiment, 2017 est qui anime merveilleux pour Nangaï vraiment. Africa TV, merveilleuse pour quand nous le bien en Africa TV, aux autres qui espace et au foot et la tout vraiment engagement parce que batum tout ok si aux espace comment foot l'homme aux vraiment engagé en Afrique. Naza engagé en Africa TV, naza vraiment engagé. Nous avons engagé dans Africa TV et puis sponsor pas Zali à mon année déjà. Oui, bah on a sponsorisé émission nanga. Donc émission moi bien cristallisée car que non, né dans le bas qui n'a ça l'effort émission n'écoute à YouTube pour battre bande puis battre la parce que ça émission moi boy tout le bela makambo belé. Le bela à propos ba fille ndé ba otambola sous bienté ba garçon ndé ba otambola bienté tu vois donc le bela mingi ba makambo et ça la mapene ba mboka libanda non ça les formes ba réalité à vie biso ba fille ndé to comment ko vivre ba fille ba comment bete ba tonga pour garder zoazemité ba convenir nango je comprends wani zandi ba émission oyo ngana sala en Africa TV donc je crois si tout va bien genre sans tabou toloba non c'est sans tabou c'est trop dur mais bêtise le ba ma vraiment mingi parce que ça émission na ba Erwana ba père ba grand-père batalaka vous comprendre donc ils ont vraiment sans tabou mais sauf que to benga ka eloko na kombo nango vraiment mais non bêtise le ba mingiti voilà engagé na Africa TV na net. Oui, Nanette peut nous engager chez mon boss Djumi Atio que je salue bonne année mon boss. Nous avons pas engagé na site à Congo Lipanda. Ouais. Évoluer. Ouais, ça va hein. On a évolué ça rend bien, on évolue ça bien pour
njoto so esengi pété na obenga boss mikolo njoto e permettre te moi repos soki pe sengi que non monter en marche en tout cas na évoluera toujours. Je dirais bino ba Kardashian bolinga osa musala te donc depuis bosala bekiri na bino ba Kardashian on dirait bolinga osa su musala te bokomika botambola bo filmera na ba voiture ba mona bino kande botambola musala on dirait bolinga so osala. Mais wana munyo sa sala ngo ezaka na ba Kardashian te munyo sa sala ngo vous comprenez les Kardashian oui tous les Kardashian de tolo ba toza ekiri mais mutu azana ba temps na ye mutu azana ba occupation na ye vous comprenez netinga boui na ko vanda te kapona na Kardashian na vanda na la pongi c'est impossible parce que nous avons une émission les mercredi donc avant on a comme mercredi il faut tant on a cette kali il faut na préparer inviter ni royamba mercredi donc nous en attend là la pongi. Entre temps, Internet, na site on a salaka. Faut na préparer musicien ni non ça na le bito na préparer comme son yamba Christelle Mamou. Donc vous comprenez. Donc nous a temps là la pomite. Gende ba le bako ba les Kardashian ba travailler en tout cas. Là je suis désolé ni na part en tout cas on a ça la réforme na travail nanga. Voilà, toqué côté négatif 2017. Côté vraiment ya mabe côté ba mbutu côté indaki côté boebo. C'est la biso rétro bilan ya année vraiment 2017. Ouais, bon, 2017, négativité, et ça vraiment, mais il y a ma beza kaka, parce que les cas en 2017, par rapport il y a maniqué. Maniqué, tout ça batou, et surtout, binemo boye bikeno, même na ba fille place bozali, ba compréhension izalaka, ba discute izalaka toujours, ozo comprendre, mais au tikolo yo kateke non malika bundaki na magalezo kisaki ye vous comprenez mais ba discuter des accords entre nous les filles comme se compréhension mo boyboti mais to bongisi manike atika biloba loba obi ke manike nga ekamusanga mais manike auto lobaka ke non aye ba ke na les Kardashian mutotel mozo miko finga manike ozalati ba je o manika sala ka kendara na on be kiri na ya utara na on be kiri na ye ayaka na ngo biso ba les Kardashian to accepter to pese tenter Christelle Yoza ka invité na anniversaire à Josepha Chako je pense pas que ti okendaki au mona ki bitumbe tikala ko sala ma on to mona ki ben filtré oh yebi ke o azin filtre ko akoki tam sus ko comment dirais-je akoye sika biso tozato akokiko ndenge manika olobaki batrikaki bange batrike poni banga batrike manike zoloba banga batrike manike na anniversaire à Josepha pourquoi Christelle toi tu étais là non manike tiayaki manika ça n'est pas même 30 minutes aye azui bouteille Chivax azui biloko atena sac asimi njela kei mutatikale ko trike manika zakite parce que contrôle les ala kiwana. Vous comprenez que la ville est bien contrôlée. Nenge biso na fait tozaki entouré na mbila za kiwana. Manike non nga trike manike. Et puis biso na nga to benga manike, to benga muta ya ko trike manike na fait wana. Muta la pe mutanga trike. Est-ce que manike za muta trike? Manike muta trike. Za muta trike te landi. Manike za muta omoni neti na ngai. Bato bakenda ko futa bakenda ko funda pardon, ba portake ba plainte o manike finga boneti ngaboy. Non ça na nga ngote. Pour notre non njota muto ekola na kasho. Manika za muto ana panja la na cachote santé na za panja la cachote santé na c'est ça manika tika ko luka makambo nazoyo kango tozoyo kango parti par là mais muto répondre à zati ozo comprendre muto finga ya zati no aza ser na bino bozala na e bo partager na e boliaka bo sekara ce que ça dit que beaucoup tana tozarana est bien manike muta benga na les Kardashian zati manike yemoka yaka les Kardashian mais atika la kozala pe Kardashian ti. Vous comprenez? Tozarana est tant que maman, tant qu'une sœur, Tozarana est bien. Mais nous avons surpris, Maniké a autant de sango. Presque ba chroniqueuse tout ba lobango. Manika loba ki batreka ki na fête à Josepha. Muta vivana batunde nini. Pona nini? Yo kati soki rankine me mabat lola mais biso tout comment ba rankiner. Vous comprenez? Alors Maniké muta otika lo finger aux salati Christelle. To finger Maniké te mais le kuta na yo ya akenda na ba site pour créer ba buzz na ye. Et foutre un jour. Mais c'est quoi, à part pour côté positif, négativité, c'est quoi côté maniqué? Côté maniqué, car tout quand négativité en 2017 ezaki nangote, négativité zaka pour maniqué après ça biso bakanda. Eza makambo leka na 2017. Ezaki Kardashian ba panza na Kardashian de wotkala kayo na Josepha et tout le monde en sous
tout le monde a su fils grâce témo grâce témo la star que je salue. Bonne année ma copine. Grâce témo un voyage, grâce témo un déplacement. Josepha, tous et on a loba. Musala otoko sango éternellement. Vous comprenez? Musala otoko sango éternellement. Et ça va musala mo boika to tangelango il faut to pratiquer. Vous comprenez? Mais à part ça, tu as des lots comme sous ces habits na sima. Mobile ya kozala libal ezali. Vous comprenez? Libal ezali. Nde to yaka boto simba ba micro, to na mibali na biso batala rabiso. Vous comprenez? Alors tant que nangé koki que non so mobile nanga stopenga, malika na moni e koki au sala souté. Il faut na souka. Et bakati grâce témo. Non, même pas. N'a pas cet exemple. Ne pas que les Kardashian Panzani. Et pour dire que je le fais pour arroser à mobilité. Je le fais peut-être que mon mobile c'était faux vendre. Tout ça basi to bota. Faut to bota. Vous comprenez? Ah, ce mobile n'a limité nga bisinga que non. Au sali derrière musalo pendant une année. Na moni koki to zona temps pour préparer tam sou libala na biso. To attend pour préparer tam sou venir à ba na biso. Na ko arrêter. Et ça même grâce à moi qui ndagi makamu tukanae, je sais pas na on a vu ton peut solina été peut-être compliqué que moi mki. Vous comprenez? A kenda qui avant bateau et coma. Donc ezu étant. Fifi azali, Fifi oui, tout le monde en a vraiment rare. Tout le monde en a rare parce que na minute yo benga to sala émission na 6 ana ki makamu nanga mususu. Donc pour nous na muninga eza passé. Mais na ba occasion oyo monde na keno to kuta na biso nyoso. To rozala to seka to zo un verre. Vous comprenez? Sauf Gloria qui non Gloria Zarana été Gloria Bobi qui non les Kardashian sera souté mais on nous soit tika na to zana biso Magali Congolo to zala qui na to sala ne pe mission Magali Babi aza Kardashian te ya kaza kamara na bino ya kaya za Kardashian Magali aza Kardashian à côté de famille Kardashian au moins que tu ngai ni na cause à Kardashian te parce que sur lundi histoire des Kardashian sur otali Black China aza semé qui y a comment dirais-je. Il y a Chloé, il y a Nan. Vous comprenez? Nga Malika naza camarade ya Chloé. Naza camarade de Chloé mais tout ça la famille Kardashian. Donc na côté la famille Kardashian, bazana sou bazana ba problème na bango, faut ba binga Malika ya a aider bango ba conseil, a aider bango ba solution. Vous comprenez? Mais Magali aza Kardashian. Aza semé qui ya ba Chloé. Aza Black China. Voilà, merci. On dit que ba te ba lo batala na bango ngoti. Vous comprenez? Batobe balo batala ngote. Ya on expliquer bango le botala ngo bien. Mais c'est quoi ba Kardashian on dirait bien na bino nde boyo kan vraiment ezala sous-souté. Quand on a fait à Josepha, il paraît que botrika ki lisusu Fifi wa. Bon, kotrike Fifi siwa. Na ebité wana ezaka basango manika otambwisa. Wana comme sous manika lisusu. Oui, ezaka basango manika. Mais il faut que tu la référence, il y a les 31 à RTGA. Ah? Honorable plus mobile, mon papa que je salue. À Sangi, c'est un journaliste senior. Vous comprenez? Fifi, Azaki wana. Il faut que vous talango. À Boaka qui les Kardashian. À honorer qui va m'astaner parce que biso to assistarité. Vous comprenez? Ezaki émission na bango ya ba chroniqueuse ya RTGA. À Boaka qui reste mon star Magali Congolo, je défends comme mon ami était. Ce que yebisanga sou bana rankine est-ce que Fifi au salon pour banga nani? Au moins que c'est pour la nini ka bino ba linga. Basango bino ko etambola on dirait bino mo bozo bomala ba moto bozo ba problème après bobomi ba moto bango batambola mipiku ba omona bango ke bazara mipiku so oya kebo ba olanda na bango nyonso mais biso chez nous les Kardashian eza bongote je défends na makambu na yenga na makambu na nga sope na soni boka tinga je défends to sona te to discutaka peut-être pour na muta obimison di bandanda zarate vous comprenez to discutaka to zora peut-être to discuter pe aller to yokanipi mastananga to yokani parce que toza batu Christelle attend na lali na bien moi ça mobali kutu ba ola muka mais au monde ba beba ni pe moi ça kangi bilora ke ibo pour ni biso ba camarade et ça logique et c'est normal to ko ipo sona to pandeni yango de sala ke oyeba comportement mninga que non Christelle linga boité Fifi linga boité Josepha linga boité yango de apprendre à biso que na yeba que na Fifi linga boité fanatique na répéter ngoté c'est ça surtout soit les problèmes on est en famille. On est en famille. Oui, qu'on soit les ans normal, qu'on soit les ans normal. Mais encore maintenant, bino bozala avec batabekiri, disons tout parce que total la bino kana musika batabekiri ka. Kuna yinda kibu babandi ko finga na tina ba mama bakuti. Jamais. Net na biso. Tina bana bobo ti boko mo finga. Oh mona ya intel mona. Net na biso ba les Kardashian. Na ebite mutasalango.
nayebi soki otikala omona fifi aleki baswanaki na Josepha bandi ofinga Josepha yo kutu boye to Josepha aleki na nini abandi kofinga non fifi Marie Gloria ezaki Kardashian longa mais fifi akoma kosatake na Gloria tomona bémission bakabwani fifi osala ngo parce que ayebi ke bakabwani mais entre nous ata to discuter tokotika loleka te na bando finga ona finga magali moto ki ata bokabwani déjà bokoma osatake c'est que muninga mosusu mpe ntango alongwa ezalaka bongo eza logique wana eza logique so tokabwani na koatake eza logique mais entre nous so nayebi ke non eza badiscute entre nous tosalanaka na jamais na oleka na obenga Christa yaka na finga intel jamais na osala ngo mais soki tokabwani bayebi ke non Malika longo les Kardashian to Magali Kongo longo les Kardashian o komona pena wana ezaka tokopapana nde wana eza logique siko Malika totuna to zaka epana o moto tuna siko elo ni pesa bit ya les Kardashian zala non ni bit non but ya les Kardashian eza totalement premièrement kolanda famille Kardashian to mona ngo eza famille mo super hein et la famille moi super, et la famille moi intellectuelle entre nous to vanda bon, en fait muta a créé l'idée les Kardashian les Fifi et Josepha Chabo. Comprendre? Te Luka les Kardashian bon tout le monde les Kardashian la famille moi kitoko, famille moi intellectuelle, ba fi balata kitoko, Luka biso pe to moni, to na image wana. Bon, to bon tout peut s'amuser ka ba les Kardashian. Donc yango et ça ma tout les to se retrouver na combat les Kardashian et tout. Vous comprenez? Précisément yo mokolo ni c'est là que o adhérer na kati ya sentiment wana parce que tout le monde a bou parce que équipe nationale les acquis déjà équipe nationale tout le monde équipe nationale après bout tout le monde a des Kardashian bimi siko yo eloni tiraki yo okota na groupe wana eloko ya turenga na kota des Kardashian premièrement isa na mone bon baza intellectuel non, réponse à na monnaie bango bazaba intellectuel balatara bien s'exprimera bien bon on a préféré na zapembe na bango parce que ndenge to lingara évolution toujours na vie même attendez to tanga boye na linga toujours de plus en plus mayele ezalaka kaka alors pour eloko wana ezalaka faut tambola toujours na muta mayele vous comprenez na mona fifi si waza mayele je fais chaque mayele gasté mon la star mayele donc na préférence à pembe na bango voilà donc yo eloko etira que les Kardashian ka mayele et on le tomo monopé comme kanga na Red Voice aux artistes na biso mais mingi libanda bato sape featuring na Fabregas voilà oui bon aleke na nzela nanga moni fi mo boya mwindu boye bon na moni na zarana ye azana o chéri na yo toni parce que mingi to mika ba leader mo boye ba comme souvent ba propriété privée na bango yo kaka mais ba rimer et komiko ba rimer et comme tambola yango siko nga na boya na sala émission na musicien tout so nana poso c'est musicien na faire ego là non sala so nana poso c'est l'émission na Fabre maestro de savoir ne m'a pas non sala oh comprendre mais na pona nga par rapport à ça na pona Red Voice et ça le mot le bananga pourquoi pona ozana ba Kardashian na mona ka niveau intellectuel bazana ngo vomi na za pembe na bango parce que nga pe na za muta mayele pe autant to sa fusion et ça kitoko oh comprendre Red Voice ça trop c'est on a mundele hein. C'est un blanc, hein, mais il y a le poisson mouindo. Vous comprenez? Nda proposé non, Josmania, Natala Rayo, Malika et tout, boy en tout cas, nana posanga pena ninga kin pena zo makambo. Ndo monaki, to accélérer, to pese makambo. Makambo est simba. Oh, obligé. Mais téléphone on a to stade sonné yim to benganga. Vous comprenez? En direct moyena yambezate Red Voice donc bambote belé je crois déjà à Roya Lelo ou Lobby on a déjà na kine puis on a invité première répétition na biso to répéter na bandal première répétition on a invité au yape au sana émission siko eloni tirer que artiste basé belé héritier watana bazali ba faire rigolo bazali parce que tout le monde ba journaliste ba comme ko pointer so ngala kangami kana leader nga. Pourquoi pas que naki parce que Red Voice en tout cas toloba en vérité na kishasa no ba yebité azar artiste moko
azana reconnu te oponika okene pas parce que ba leader ne so basi ba kangi na trace urbain kasana lobby ah mara le kana na trace bato mususu ana kishesa bazana ba abonnement te po balanda trace bazana abonnement te mais ba o bazana ba abonnement de mususu ba mona radio voice to yebi ba o bazana ngote balanda ngote alors au boy ko kene pe ba leader mususu po basi bato basi kanga ba boy na bango bato ba kanga héritier mususu kanga na FR mususu kanga boyango okezana ka radio voice na o diembelo na maman bato bakanga ba faire bato bakanga ba héritier donc biso omoni faire go là et surtout na toucha mingi point faire omoni biso to bien que pas pervé parce que si on bien faire non on dirait non manquer respect Christelle biso to ke musique ba faire na marosita et belle bazalate Christelle ba olla la pena pongi chez bango donc aza ko imaginer même pas que non comme on a faire avant na eboy tu vois non peut que exemple wana donc biso doit soutenir faire ça pendant que notre concert c'est $50 et ça mouvement na yo ba ko kotisa yo pe mais il faut foutre $50 pour matisa mouvement mata ozo comprendre mais o biso to mando sala ma eza ton commis déjà na ba responsabilité no mambo belé donc otaka te ke faire go la zananga na ke okanga faire go la boy jamais faire go la bala était bo sa ne musala faire go la bala oté bo sa na ne musala donc Christelle omoni et là on a comment na ba regret nango na ba président et ba orchestre belé bango de ba comment encourager makambango oui bah comment encourager makambango journaliste mo bosso ça une émission 2 fois 3 fois habité président il faut foulanga kaka tant on foula ye soka foulio o kanga minaye après yo président on permettre journaliste comme on finga ba musicien mususu et ça sens et puis ba journaliste wana o ba sala mamona yo finga ba musicien bana ba succès mukusi je te jure bana ba succès mukusi to mona na opes exemple hein to mona ba Marlène Kasanga to mona ba Henriette Kajinga Belen Kalema basala ba succès na kin non d'ailleurs ba okene kutu ba potote mais tam so sali succès pendant 5 ans aka ye na ye au vibrer kaka poni afinga mututi basala pe ba bezu na ba ona ninga kin basala pe ba bezu na ninga ba poto mais na zo comprendre ba jeunesse ba komaka passa la bezu fa finga afinga muninga ne chroniqueuse fa finga musicien moko bo leader mo botala Christelle, elle m'a place mususu ko finga mutu ba tie au place wana musicien na tamso na pouvoir Orlando place wana te. Et nuit peut finir mobimba. Ba c'est ça bon ba G. Vous comprenez? Donc ça par rapport ya bon donc bon na sala na émission na batutu so na bengi fa bon maestro na sala émission, so na bengi lo beso na sala émission, so na bengi na ba Clinton na sala émission. Vous comprenez? Bon na boye na ko benga batu mususu pour le ko ba commander na ba chroniqueuse na bango. Mais tout le monde qui peut na matanga ya Charlie Mobutu. Charlie Mobutu nazangi na matanga Charlie Mobutu o ya wenge. C'est mon vieux. Na peso na to peso exemple encore. So to bito landa ta musu ba relation musu to zana ba. To bito landa ba relation. O boya ko sa l'émission na leader moko po lobi no liboso za sans frontières. O boya ko sa l'émission na leader moko po yebi ka kangamba na chroniqueuse mo we so disant boyoka c'est que na chroniqueuse na ko boyoka na te yango mo o franchir et pas leader en ezate. Te eza bongo te. Neti pas faire so na mina ke sa émission na sala. Et pas hériter siko. Et pas hériter pas gogan oui. Oh biso kuno ba benga na mutu te. Na matanga Charlie Mobutu mona biso tina cimetière. O comprendre? O mona biso tina cimetière to ya vraiment donc ngana kena matanga ya wana na kenango pona vie na Charlie Mobutu o ya wenge ngana yebi. Donc on lo bono bongo sko yeba Charlie Mobutu na yebi na wenge 2005 2004. Ozo comprendre? Sko yebi sanga donc c'est que déjà na ba gogan déjà tozala. Jeu de photo na kanga na ba gogan na ba 2000 tam su 8. Tonga na zuizemi na kenda ka ba répétition wenge ba otumbola nga na ba Fabrice wana banani yo mwana no bota oh faut pesa ndoyi nanga tu vois mais lelo par respect avant na kende ko sala émission na Gogan il faut na contacter na Gogan yemoko pour na sala émission mais le ko na zora temps on a té yo na kenda nanga pété donc eza ka question à temps eza question à temps yango na zora temps tam sio ke ça na été. Mais Red Voice sur le dans la kin, non benga caméraman to kende parce que nabi ka kuna ba futa nga na fin du mois. Oh comprendre. Et ça place no sala. Voilà Malika to mo kende vraiment na suka émission merci na disponibilité na yo Malika
Doko lungano linesi bato mono ko ba bi Malika mela diamba. Malika mela diamba makasi yango so bomba misu na po bato mona misu diamba na te. Yo uti pa biso mo ba misu ba tante na ngate. Hein? Donc moto o ba finga na mela diamba bon. Merci diamba za vinanga. Diamba nde vinanga pena donc pona moni moyo wanga na te pona wanga na pete pona banga mutute. Diamba za vinanga donc merci na bato ba finga na mela diamba. Malika, na zotu nos questions, moko na éviter ce que vous allez prête pour nous répondre. Surtout nous répondre. Ouais, sur ma question, nous répondre. Mon question moi est loba donc loba nous c'est bimarizant la réponse. Malika, il se murmure que Malika lesbienne. Malika lesbienne. Malika lesbienne, Malika moi si à Josepha Chakou. Bon, ba papa, ba maman, ba jeune fille, ba jeune garçon, nangana le bakay loko moka propos ya ki lesbienne nangai, na ebité so bona posa, na zo mobali nanga, na bimisa na ba bêtises ba tumisu ba comment zo mibali na ba on ba exposa ba on na YouTube. Non, Christelle. Non. Non, c'est lesbienne de nini, moi ça bonga na mobali basala bango pona biso. Oh comprendre. Donc mibali basala bango donc ne bazana bazara pona biso donc pour dire que non, so le na boyani na mobali nanga après une semaine après moi na zo mususu. Pour basala bango pona biso. Ce que biso na okeza moi ça je te fais chaque ndeni. Je te fais chaque na mobali na ye. Azana mobali na ye o ezake non communique question tuninga ki lesbienne non bimisa siko ba sous question na kati yango na lobaki obi ke les Kardashian panzana yango na lobaki toza ba les Kardashian mais toza pe na mibali na biso après na sima caméra toza makamususu to na mibali na biso bazela to memela ba 11000 to na mibali na biso bazela baba la biso ozo comprendre yango na ocho lobaki Josepha za mobali est-ce qu'on a ok ça qui lesbienne na Josepha pourquoi Christelle Mamou o comprendre ozo comprendre donc il n'a qu'au salon au coututé ah pesa restaurant et sœur nanga sala na numérica donc yo ebikaka na en fait naza nga lesbienne et puis attends ceux qui peut dans le banan ndima ke na wanga na pipo na banga bino bato bo finga ngate ke naza lesbienne mais ngani naza boy basala nga pona ba jo mi bali basala bango pona biso basi oh le ba maman Israël la jo ba tiombo na bango ezaka pona biso ba ordinateur na biso. On comprend. Donc, maman Israël a joué un peu de pour mercredi passé une émission. Donc, c'est un peu ça. Merci Malika. Comme vraiment Nasuka, il y a une émission à Bisso. 2018 et Bandi déjà, Makambo et Bandi. Ils ont année ainsi qu'il faut que des moments on a bien. Tu bois polémique. Comment tu as émission à Bisso ok? Tu as une émission normal. Buzz n'a pas fingé. Bisso tu as buzz n'a pas Malika ba otalanga. Ya Willy Moucheni on vend na pas la Malika pour ça ba bêtise té. Ya Willy Moucheni bonne année. Merci Malika to comme maman ce que émission na biso na bi ke ba fan na yo balingaka yo ba msusu balandaka depuis à partir de Kinshasa pe bazi occasion ya Orlando lelo na bi te soza ile ba mo ya loba par rapport ya émission oyo par rapport pe ya année ya sika to bandi. Ouais par rapport ya année ya sika merci Christelle aux hommes taliboso au sananga émission 2018. Merci vraiment na moto pas à dispo pour nos biso image bonne année donc mingi le besoin nango te nzambe to komisa nzambe parce que mingi pe tozaki na bango batika na 2017 biso to leki makambo ezala bien 2018 to sala makambo bien to changer pe niveau ba buzz que non au lati pe bilama na ya kitoko OK pour ça l'émission au lobby pe biloba lobate to changer nano. Buzz ezaka te faut le kofinga musicien au finga Malika au finga Josepha Chako au finga ni non ngaku pona ngaku mangambana ko donc en tout cas l'écart vraiment Christelle maman en tout cas na singo merci belé mon salutation c'est permis hein bonne manière ndeto yes bonne omoni moi si soza bonne manière te ozope mobala bonne manière te donc ils ont kaka makambo moi ça sala mobala au monde normal on kota au monde logique on kota na ba sentiment moi si mais or ils ont ba bêtise si ko place Malika vandi au calculer ko tu job bongo te Malika au calculer jo moko boye ayebi ke non azana mobali na permettre que moi 5 heures d'ita que ça musala na ya zonga s'occuper na Christelle mamu yo ibini mambango ezala ne otindika mbongo basa mo fumba mo poisson mais papa tango ya aller calmement donc biso to comment calculer bongo
merci na maman Emeline de maman Likelemba wana grâce te mon la star né na moni quoi Adèle Mboma maman sociale Marigo Boxinga Mikolo yo Feza RDC Lorette Compressor ya basilengi donc bambote na bino bonne année donc na pesi bonne année batyo balinga nga Roi Landry Paris na katia banda na katia Paris donc bozamo ebele mo écoute na boka boka bino ezate bonne année na batyo so boss Jimmy Achoke donc ya Willy Mouché Nico da Mboka no boka fina nga moko Vieux Serge Kassanda Serkas Mutambongo depuis époque coloniale yezo mbongo avant lipanda yezo te zaka non batu ba après un mois à dindia za suna mbongo te Vieux Serge Kassanda Serkas yo moni mebe na appartement Serkas donc Mutambongo depuis époque coloniale donc bambo te bena suki sinae. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Malika pour la disponibilité. Merci à toi aussi, Christelle, maman. Donc, n'importe quel aussi, si moi, Fitalo, non, mais là, donc, ça va bien. Voilà, merci Nakaba Kitoko, restaurant, les signatures, Ming, Soza, Boyena Kinshasa, moi, Volingue, Sika, Europé, Maboki, Kitika, Awa, Tozana, Prince Victoire, en face à Pire, dans première porte à Pire, ce Kitika, dans les Sika, Bungate, mon amour, la signature est Souka. Pour ma mission, sur votre bien si ça raté. Nabi Boy. Moutasali restaurant Oyo a créé Buzz à Fininan. A fini Moututin. A ça la boulot na azumuke na ya sali loro na boye ko tilembo. On comprend. Donc toi na posa boy, toi na poso de kana TV to fingo ata na mutukate. Désolé vraiment. Mais puis batono ba finga na lesbienne donc vous comprendre que non, ngani na boy Malika, vous comprendre que Malika ba sale pour na ba jo. Donc John des appa ngani ya vivana ba jo bo so jo selika bêtise na tio à l'écart na zo mo suppose que moi ça bongo lo banga lesbienne ndeni. Ya ata yo mo lesbienne non ça té. Voilà, merci Malika, merci Nabilonio Sobozil Bakuyola Nebiso, merci à Papinzola Meso, Sobo Sepe Nabili, oh, merci na Gola Maëla Mutasimba qui image la Simba caméra. Merci Chimène qui a la Judith Ngoy, merci Nabilonio So, aux 2018, ce que ce rôle était vraiment tout cas désolé, Batomabanga, oh, Bazoki occasion, les bandes de l'émission, Bazoki Menasuka vraiment désolé, Naba, oh, Nyoso, oh, Baso la raté, Nakoba, Kabinote, papa déjà, vous avez papa Koutou de Akoiserabi, plus de ma banga inutile. Merci d'écouter la prochaine numéro de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Augmenter na santajero lango par nombre choisi et sengonangai kozala de plus que a moto yo abiki na liwa avion mama Robert Lobota Esther Mpemba Preso Banguli tala ndenge motema na ngawa simbelinga mondoke koloba umukwela ngeye nokite koboma ngai mememezala te na susi ya via mwane kanga yonde anti balo protege créature nzambo tia danger nokina kupa martyr ya lolango ya ofele ya kingozi Doudou Bazonga je suis nul en anglais mais je peux te dire I love you. Nazaï nanga pamba na mathématiques mais je peux calculer combien je t'aime. Je suis zéro en géographie mais je sais que tu vis dans mon cœur. Tu le goût à l'être et du faire baigner. Sans toi tout devient amé. Yono kanga motema nanga quatre coins. Njola salula na yeba rezana ba pomme rouge. Chéri nanga ya lula na yeba bisou na ba câlin. Batula pakae Zuzi nzola se Mi nangopena sana. Les amis de Rond-Point Ngaba, président Tido, le chéni qui baby, Pacha, Zosembe City. Soki motema motezalaki transparent melakisi yotala provision bela bolingo na bomba pona yo nasina loja yo na motema nanga nasina pona yo na bomoi nanga na confirmer koza vrai champion na tournoi ya bamourir Jubuka mwane Jubuka mwane J'aime mon amour pour l'amour. J'aime Joalas pour la vie. On t'a fait un petit maman, il est caca nangoé.
oya bongisi diamabaseo onta bongisi motuka simekoleka moto akufeli moto mikakatano oya zangi bolingo susipasina mawatema dadansilu motema ya Véro. J'aime mon amour pour l'amour, j'aime Joalas pour la vie. Look at me now, baby, I'm in love with you. Tryna talk to my girl.